le ministre Pius Mabulu, je ne sais pas si c'était une manière de se moquer de moi. Azotuna nga ndenge nini Maman Olive. Je dis bien, le ministre Pius Mabulu azotuna nga ndenge nini Maman Olive. Na monkeri. Bobandai koya wa bomo na ngai na otambola na beki. Mais lelo boye naza sans beki. C'est grâce à Maman Olive. Il fallait bakatanga lokolo na zela Pius Mabulu pour amemanga et pas ba tradi praticien ba kulu kangatoni. C'est que Maman Olive a sali que na koka koniata en attendant la zonga ba ke longolanga bibende. Je l'ai dit et je continuerai à le dire même sur Batienga Mundu qui même Nzambe et ça leur plaisir. Monsieur le ministre Nganazao Babenga un yokapa. C'est-à-dire dans un certain moment on a eu karaté. J'ai dit nazo s'adresser à l'excellence nyonso na respect là. C'est respecter net Nicolas Kazadi Beme Bonji net ba ministre tout va se respecter. Ba Didier Mudimbu ba Antoine Sambande va se respecter. Ko déborder ba borne n'était pas nanga. Même nos ministres, moi je suis capable de diminuer pas la personne mise en garde. Pius Mabulu, je ne sais pas si c'était une manière de se moquer de moi. Azotuna nga ndenge nini Maman Olive. Je dis bien, le ministre Pius Mabulu azotuna nga ndenge nini Maman Olive. Na monkeri. Bobandai koya wa bomo na ngai na otambola na beki. Mais lelo boye naza sans béquille. C'est grâce à Maman Olive. Il fallait bakatanga lokolo na zela Pius Mabulu pour amemanga et pas ba tradi praticien ba kulu kangatoni. C'est que Maman Olive a sali que na koka koniata en attendant la zonga ba ke longolanga bibende. Je l'ai dit et je continuerai à le dire même sur Batienga Mundu qui même Nzambe et ça leur plaisir. Monsieur le ministre Nganazao Babenga un yokapa. C'est-à-dire dans un certain moment on a eu karaté. J'ai dit nazo s'adresser à l'excellence nyonso na respect là. C'est respecter net Nicolas Kazadi Beme Bonji net ba ministre tout va se respecter. Ba Didier Mudimbu ba Antoine Sambande va se respecter. Ko déborder ba borne n'était pas nanga. Même nos ministres, moi je suis capable de diminuer pas
La personne mise en garde. Makambu ya o babengi ya soki ba mobondo ya kwa mutu. Les noms seront cités. Singama Tembele. Les noms seront cités. Même il y a l'autorité ici. Aussi, quelqu'un qui n'est même pas chef coutumier. Il n'est même pas chef coutumier. Il a fallu Peter Kazadiana à comme à l'intérieur pour tout démanteler le soir national. Ils ont amené la guerre ici, la porte du Chassa. Même à manœuvre en sous-bassin à niveau, il y a Congo central. Soko yebi ozalaki na liste ya ba makambu ya ba zombie wana yeba ke ba makambu ya guerre ya este une année koki batu ba loba une année koki entourage à président bi filma le pays est en guerre. Tout doit être filmé. Vous êtes comment vous? Vous avez le pouvoir, vous avez un loisir. Il y a ma TV. Ma TV avait le présent. Tu l'attends de l'obélabi, pour ça, tu es là. Tout le monde a biloté. Et la fille, si vous coupez. Et vous voyez la biloté? Vous voyez la carte de jeep, vous voyez la pullman. Quand vous voyez la salade, vous voyez la tchakamades. Le roi Bobundaka, après le pouvoir en haut, et un jour, que soit panne, le sous-basé à Bokini, donc la porte de la Belgique, puis c'est de Tikalia. Ça n'a rien pas de nouveau poisson la salle. Il y a d'autres choses qu'on doit connaître. Beaucoup de choses. Quelle sécurité nous à la cité de l'Oya. Il n'y a pas d'autres choses que le cas. Ah oui, et le plus beau. Je l'ai dit et je continuerai à le dire même sur la Tchenga Mundu. Il y a un yokapa. C'est-à-dire dans un certain moment, je dis bien, le ministre plus mobile, il y a d'autres qui ont maman en lui. Dans mon kéri. Au bandai koya wa bomo nangai na otambola na beki. Mais lelo boye naza sans beki. C'est grâce à maman Olive. Même nos ministres, moi je suis capable de diminuer voilà pas. Ceux qui vont du ba nationaliste, ba patriote. Entre pour récupérer ma belle la biso pour Kagame azolo tazolinga iba. Même élection. Le choix est clair, tu n'as pas le baquet. Récupération ma belle. Trouver la solution ce soir. IPPS viva. IPPS viva. Bon, sikoyo ndenge tozali a bino trois bokende boy bozonga place bozalaki. Sikoyo ngai nazozwa place ya SAF. Nani ndeko mususu yaka. Ye azozwa place ya Mukebai. Sikoyo bon comprendre scénario ndenge le kanaki. Awa Muluba nde azali awa. Poko mona que c'est grave ndenge bazosala semblant wana. Ngai nazolo baboy. Bino Bangala, bino Baswahili, bino Bakongo. Ozotika baluba ba konza bino totelemela bango
Or, eloko wana est très dangereux. Et ça pour remettre en cause la cohésion nationale. Nous n'avons pas besoin de ça. Non au tribalisme. Si koyo tozo zabatu oyo toza kodresser bango contre ye. Or, mboka oyo tango bawandaki kokamba yango et pas maréchal Mobutu. Tokenda ba marche ebele. En aucune fois totikala koyoka fait Etienne Tshisekedi après marche azoloba biso bangala nyonso photo terminé bango bangala bazoboma mboko botikala koyoka discours wana botikala koyoka ngo mais lelo bazongisi discours wango na place yango na koyebisa bino boye tango tokomi na période ya Laurent Désiré Kabila na Joseph Kabila awa est-ce que botikala komona mukolata moko faci beton toke marche même marche bakufaki ebele ya le 19 et le 20 septembre o batumba batunanda kwa botikalaka koyoka Félix Tshisekedi alobi baswahili nyonso bakatange vraiment bino bikolo nyonso botikala koyoka yango mais qu'est-ce que ce discours est venu faire aujourd'hui nde yango nalobaki boye bandeko bokende kovanda nakanisi makambo yango boyoki yango lelo na bademonstration nde yango nalobaki boye comment expliquer mutu oyo azali koprétendre lobi akoma président ya mboka oyo mais quand même parmi ma collaborateurs na ye il y a des gens qui développent le discours tribal et condamné vraiment il ne peut se vivre makamwana tango na lobeli yango balobi badenatire yango mbala moko balarge batu na bango mais erreur basalaki eza boye nga natindaka mutu te kakende kokommunike mpo na ngai nga moko naza communicateur nayebi nini akoloba lelo bayambaki ngai na bandeko mosusu na secrétaire général ya Nations Unies nazalaki wana kanaki na bato oyo bakambaka bamboka bato baza na mboka bapaya nayebisaki bango boye soki bino boyebaki message balobaki te bofuta bato basalela bino une traduction littérale ya message wana vous allez na mabe oyo bakoti na mboka mais bakongolais sérieux bakotikala jamais qu'on se laisser emporter par des discours tribaux. IDPS viva! IDPS viva! Congo, Ezaya Baswahili, Ezaya Bangala, Ezaya Bakongo, Ezaya Baluba. Botombo la maboko likolo pour l'unité du pays. Non au tribalisme. Non au tribalisme. Non au tribalisme. Non au tribalisme. Oui à la cohésion nationale. Oui à la cohésion nationale. Oui à l'unité du Congo. Oui à l'unité du Congo. Merci beaucoup. Matambuana, Moutouako Sabinote. Biso Tokobunda de façon que, s'il vous plaît, Makambo Nazakoloba, Nayeko, non, communication na biso nano esilité. Makambo Nazako Sabino Awa, ezako dépendre na avenir politique na biso nyonso. Biso, la preuve en est que IDPS est un parti national où batu nyonso baza représenté. Batika Koko Sabino Keo, IDPS est un parti à Baluba. C'est faux et archi faux. Ngai comme secrétaire général, n'a pas adjoint au baza ko représenter toutes les zones linguistiques. Tokani? Tokani? Ndeko Gaspard Mouanga. Téléma Likolo. Voilà.
Gaspard Munganga aza mutu ya espace Grand Équateur mutu ya Mongala linguistique ya Bangala tokani aza secrétaire général adjoint.